Bayebisaka biso toujours que dans la vie, soki obandi makambo na yo, silisa yango yo moko. Kotiaka bakombo ya batu te na makambo na yo. Parce que tango otia bakombo ya batu na makambo na yo, ozo seme nini? Désordre. Oye ko seme nini? Bitumba. Surtout pour le corps du Christ. Soki oza na makambo, oza na bitumba, na mututel, ezalaka toujours bien, bol si lisango bino moko. Kotiaka bakombo batu te. Kotiaka penza bakombo batu te. Koluka ba source mosusu te keno pour que bitumba ezala ebele. Na ba situation wana, ata soki ozaki na ba raison na yo. Ata soki yo nde batu babandaki koyokela yo. Mais soki déjà mutu akomi na ba situation ya bongo, akomi kotia bakombo batu pour que batu mosusu ba croire ye. Na suka makambu, bandeko nanga batu oyo babando kotela yo, bakobalukela yo. Ezalaka bongo. Mosusu to perdra ka ba raison na biso ka boy. Quand dans les vides boyo perdre na yo penza raison na yo. Pourquoi? Parce que olingaki otia batu mosusu na bitumba na yo. Olingaki otia batu mosusu na makambu na yo. Et pourtant makambu wana ezalaki keno yo moko silisa yango na ndenge moko ya bien. Mais yo préféré na yo okendo tiaka bakombo batu mosusu, okendo salaboye, okendo salaboye. Ezalaka bien penza te. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Kandenge Bomoni déjà ba photo ezolo ba makambo ibele. Nous avons le pasteur Moïse Mbiyé. De l'autre côté, Tozana Yemoko, la star du moment. Maman Nabiso Oyo nyonso na pourasa. Alobi ya turo yo akobimisa ba secret nyonso. Siko ba secret nyonso wana eza ba secret to alinginde batu mosusu baswana na batu mosusu. Bandeko nanga makambo lelo eye somo, makambo lelo peya penza bandeko nanga eye nango grave na système moko pas possible. De l'autre côté, toye komona pe papa na biso qui est le pasteur Mike Kalambaye. La famille eza ya kobeba lelo, eza ya koinda makambo ezokende nango kaka kokoma grave, makambo ezokende nango kaka kokoma mabe. Avant tokota na mwa makambo na biso, ka ndenge tobetaka lisolo, ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batutu. Toyebi que chaque fois que to balansaka vidéo ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Tozalaka pe na batu mosusu akala. O nanu ba sabona penza te na chaîne na biso. Yango na eko senga na bino. Si c'est la toute première fois de visiter vraiment notre chaîne, je vous prierai par l'amour surtout de Dieu de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Côté mosusu kandenge kendaka, côté mosusu kandenge etambolaka, en tout cas talela penza air. Soko moni ke non, eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo, kota penza olia petit déjeuner na yo. Soko moni ke non, eza nango midi na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo. Soko moni ke non, eza pourquoi
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Ba solution awa mata kitam, ba solution eke zongi, ba solution ya kilikili, ba solution surtout ya somo na Gavker. La famille Gavker aye na makambo ya kitoko. Gavker aye na ba solution po na bibela bela na bino. Gavker aye penza na makambo moko ya bien penza makasi. Yo motobela kalibumu, yo motobela ka ozalaka na ba insomnie moko, na butu mobimbola la kate, ba stress et travaka yo makasi, mosusu ba tension matakita, bande konanga na Gavker ba solution ya kafu ba solution ya kilikili, ba solution ya sur et surtout na système moko kaka ya tokos makasi. Bande konanga kandenge to beta masolo, kandenge to solola, kandenge bande konanga bomo na déjà miniature ya basala nzambe mibale, y compris aussi Peniel. Bon, na ebité Peniel aza mwana nzambe to aza mwana nzambe te, bandeko nanga wana penza etali ngate na système kaka ya bien na ebité côté na bino soki bolobi nini. La famille balobi tambola mokili omona penza makambo. Mokili ya lelo ezoyaka na makambo ya somo. Mokili ya lelo ezoyaka na makambo ya kilikili. Mokili ya lelo ezoya na makambo moko ya moto. Na oyeba te, Bon, Bible yebisaka biso que non, le salut est individuel. Yango Bible yebisaka biso. Soki oza na problème na mutu, oza na affaire na mutu, est-ce que ezalaka toujours important okotisa pe bato mosusu? Wana ezaka motuna. Parce que toyebi ke na minute oyo papa na biso, pasteur Mike Kalambai, aza na problème à munene na ebité. C'est lui oyo aza na problème à munene to eza Peniel nde aza na problème à munene na pasteur Mike Kalambai. Makambo na yo na bango ekomi kaka matakita. Makambo na bango ezosila na ngote. Makambo na bango ekomi kaka bolali bolamuki, ba makambo ekomi kokota, ba makambo ekomi kokota, ba makambo ekomi kokota. Bande konanga dès le départ, ebele abatu déjà toyebi histoire ya pasteur na biso Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai tango abandaki ba musique na ye, babandaki yango na nzela moko na pasteur Moïse Mbi. Do tindenge babandaki ko évoluer, babandaki ko sungana. Kandenge to mona kata biso moko, kandenge tozalaka na ba chaîne na biso, tozalaka ozana muntu na yo moko o bo partageaka soki moni mwa complication koto yo aye apesi yo makasi.
voire même na domaine ya musala nyonso place nyonso tosalaka tozalaka toujours na mutu moko oyo soki ozo stressé na makambo musala omona aye beteli yo mwa lisolo apesi mwa ba encouragement ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien. Alors papa na biso Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai bango pe babandaki ko évoluer bongo jusqu'à ce que Nzambe comme Nzambe alalaka te, en tout cas asalaki que non onction et mataki lelo oyo baye kokoma na visibilité penza ya makasi koyemba na bango o ba oyemba eye penza ko sauver ba âme ebele koyemba na bango wana eye kosala pe ba délivrance na ba vie ya batu mosusu koyemba na bango wana eye ko changer pe batu mosusu ka ndenge ezalaka la famille. En tout cas, Nzambe eko sala bango grâce lelo. Toyebi biso nyonso. Place o batu bazalaka. Ezala 2 personnes, ezala 10 personnes, makambo ezangaka te. Parce que na mokili oyo toza batu. Ka ndenge Bible yebisaka biso que non, sur cette terre nul ne parfait. Ezalaka penza makambo ya solo. Eza penza makambo ya solo la famille. Makambo ezangaka te ata soki bolobi keno tokoswana te bino moko bokoki koloba mais comme diable alukaka biso kaka surtout biso basala nzambe biso bana nzambe diable azalaka toujours pene na biso yango esalaka keno mosusu soki discernement ya makasi ekimi bino diable pe asali nini akoti yango lelo toyaki komona mbutu entre pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai. Jusqu'à présent, basololaka bien te ndenge bazalaki. Parce que na kalawana bazalaki ata banzebo ba featuring. Na kalawana comme ndenge zaboye, pasteur Moïse Mbiye azoke nobeta concert na stade des martyrs. Soki ezaki tan wana ya kala tango babando solola na minute oyo pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike Kalambai plutôt, alingaki asalela ye ba sensibilisation. Côté ya pasteur Mike Kalambai, azape na ba concert na ye, pasteur Moïse Mbiye pe alingaki asalela ye ba sensibilisation. Mais pour le moment, ezalaka lisusu te. Place tokomi komona mwa muke ezaka ba jour ba anniversaire. Nde tokomi komona ka ndenge ezalaka mwa souhait, mais relation na bango ezalaka bien ata mukete. Alors sur ba propos ya Penyen Samba azana problème kande na lobaki na pasteur Mike Kalambai abimisa ba makambo ebele penza combien azo planifier ko sala désordre na jour ya concert ya pasteur Mike Kalambai combien concert wana ya Zénith France et ko salema te ça sera le 24 mai si je ne me trompe pas. Combien a olobakeno soki pasteur Mike Kalambai a kopesa bana na yeba donc bana ba benga Penyel te concert wana ekosalema te. Combien Penyel azo décourageaka batu ba participer na ba concert a pasteur Mike Kalambai. Bande konanga wana kuto ezata problème te. Problème esali ke lelo oyo na ya kosala analyse, lelo oyo na linga to solola biso nyonso en tant que bana nzambe eza makambo na moni ebele ya batu toyebi histoire ya Eliane oya mima papa na biso Moïse Mbiye amima na ba parquet ezalaki kosamba donc amena penza vir ya pasteur Moïse Mbiye dur na ba période moko ezalaki somo mais comme Dieu est toujours souverain, Dieu est toujours fidèle. En tout cas, Nzambe ami monisaki na ba procès nyonso o papa na biso Moïse Mbiye abanaki kokende. Na suka aganyaki procès wana et yaki kosala que après soki 6 mois ndeko na biso ya mwasi soki 6 mois ou 9 mois ayaki kozwa zemi jusqu'à présent kombo na ye na histoire ya pasteur Moïse Mbiye elobamaka lisusu te. Ce qui m'étonne et ce qui me dérange aujourd'hui, eza ya komona Penyen Samba lelo oyo tellement à combattre les pasteurs Mike Kalambai na ba façon nyonso ba o nyonso zo bimisa le pasteur Mike Kalambai aza toujours silencieux
na côté ya pasteur Mike Kalambai ba mosusu bazo salela ye ba sensibilisation kaka pona concert na ye ba mosusu bazo lobaka ke non batu balongwa na distraction parce que le moment est arrivé, le moment est venu tokendo célébrer ensemble. Siko wana nyonso Peniel a komi komona ngo neti échec pona ye a préféré na ye na makambo to na bitumba ya ye na pasteur Mike Kalambai akotisa pe pasteur Moïse Mbiye alingi akotisa ye na ndenge nini boyoka makambo bandeko nanga. Peniel Samba lelo akomi koloba keno ndenge eza boye mutu afuta Eliane, mutu afutaki Eliane mbongo pour que akose la pasteur Moïse Mbiye makambo, c'était le pasteur Mike Kalambai. La famille makambo bomona ngo ndenge nini. Selon ba explication ya Peniel alobi mutu afuta Eliane mbongo pour que akose la pasteur Moïse Mbiye makambo, c'était pasteur Mike Kalambai. La famille tozonga tozala nanu bato tozala bato s'il vous plaît nangi tosala analyse tozwa ba parte parce que ebela bato na makambo ya nani oyo ya Peniel Samba na pasteur Mike Kalambai mingi na o défendre le pasteur Mike Kalambai na o défendre parce que naza mwasi toyebi biso basi ndenge to fonctionnaka na défendre ka basi ebele soki na moni ke no mobali aza mabe mais soki na moni ke no mwasi aza mabe bande konanga na zalaka na choix na ko défendre o na moni ke no aza juste et honnête. La famille tango makambo ya Eliane na pasteur Moïse Mbiye ebimaki na tawana ezalaki mbutu na côté ya pasteur Mike Kalambai na Peniel. Si réellement makambo oyo Peniel akomi kobimisa lelo eza ya solo, mais pourquoi na ba procès wana akendaki kofunda pasteur Mike Kalambai te? Ça c'est un. Et puis de deux, ye bazalaki ensemble te na pasteur Mike Kalambai. Si réellement pasteur Mike Kalambai afutaki Eliane mbongo ayebaki yango ndenge nini, seke ye Peniel mutu afuta Eliane mbongo akosa ke non eza pasteur Mike Kalambai afuta yo to ndenge nini. La famille bandeko yango balobaka toujours ke basi mwasi soki alingi aboma yo akocréele yo ba makambo moko bandeko nanga na makambo oyo yebaka mutu na makolo te. Et puis na situation oyo en tout cas de mon côté to de ma part nazo remercier Nzambe nazo kumisa penza Nzambe parce que Nzambe na biso atiaka banguna na biso na confusion ya makasi parce que oyo penza eza confusion et puis eza exposition et komi kolakisa ke no Peniel Samba aza na lokuta eza penza exposition ya makasi. Nzamba exposaka batu bongo yo moko ko comprendre te ke non Nzamba azo exposer nga mais azo exposer yo parce que oyo eza penza oyo tolobaka exposition ya makasi oyo moko Peniel azo comprendre te azo comprendre penza ata moke te siko ye pona makanisi na ye azo kanisa kama na koloba bongo comme ça pasteur Moïse Mbiye asilika bitumba lisusu ekota entre pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye yango azoluka. Mais comme Nzamba za bolingo pasteur Moïse Mbiye aza moko ya ba pasteur oyo penza azalaka na maturité ya makasi, aza moko ya ba pasteur oyo penza asalaka bisala salate, aza moko ya ba pasteur oyo avant à poser acte n'importe quel acte a raisonnaka asengaka nanu accord ya Saint-Esprit, asengaka penza accord ya Saint-Esprit. Siko na babiloko ya bongo yo lingi batu baswana batu babebana place déjà batu omi bale bazo yokana te oleto ya koluka kimia yo lingi oya kopelisa moto mais Nzamba linga bongo te. Nazo yokela pasteur Mike Kalambai mawa penza makasi parce que
mwasi penza akendaki kobala, je ne sais pas na oyeba te. Mwasi ayaki komemela ye kaka ba malédiction ya makasi. Yango azoloba o le pasteur Mike Kalamba asali 6 ans sans kobala te. Pasteur Mike Kalamba le jour a kobala ekozala bien soki Peniel akotana na ndoka libala, parce que ata soki le pasteur abali Peniel oyo akotia toujours mwasi ya pasteur Mike Kalamba mal à l'aise na niveau moko pas possible, parce que ezana basi mosusu ba supporta biloko bongo te. Alors ekozala toujours bien ye nanu abala comme alobi keno aobala na mois de mai, abala nanu comme ça atikela pe papa na biso espace ya kobala, parce que tango ozala na ndako libala akobando s'occuper na mobali na ye ya sika siko, peut-être na bata wana aolongola pasteur Mike Kalamba na mutu na ye, parce que na minute oyo soki ye nanu abali te papa na biso akendo bala bandeko na ngai ekozala pasi penza ya makasi, ekozala pasi penza pe mawa. La famille ekozala pasi. Yango na ekosenga na ba chrétien nyonso de partout dans le monde toyebi ke na minute oyo pasteur Mike Kalamba azana besoin ya ba prière na bino la famille. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.